Senko, na rassemblement, na MMP, ce qui est MMP, ya badjabulu. Na lingina zone c'est la bango ya nobo. Ngana comprendre te mandana bino esi esili. Combien ça na date limite te bandeko. Congo wana titre ozwango combien ça na date limite te. Ndenge zalaka ozala boîte ya sardine bacheli yo date limite jusqu'à le 19 décembre. Combien ça na date limite te boye bango bochango na mutu. Francesco Bolingo, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où vous avez vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment Mawatro, image et Zalati. Ingeta. Comme vous le constatez, ce n'est pas les nombres qui comptent. Nous sommes là encore au nom du Congo et du peuple congolais. Nous avons commencé un combat il y a une dizaine d'années, plus même, contre un système, contre une bande de mercenaires. Kanambe, alias, les gens l'appellent peut-être injustement président Joseph Kabila. Mais nous le savons tous que non, ce n'est qu'un mercenaire d'origine, d'où on sait où il sort, à la tête de notre nation. Nous avons commencé ces combats-là contre lui et le système qui les soutient, anglo-saxon, ainsi de suite. À ce jour, nous avons eu, avec beaucoup de regrets, que nos compatriotes à qui nous avons donné, même pas donné la légitimité ou la responsabilité de pouvoir mener à terme ou mettre hors d'état de nuit ce système, malheureusement, ils sont partis à la négociation et le partage des postes. Ils ont mis de côté le charnier des Maluku, génocide du peuple congolais et tous les crimes qui ont été commis sur le peuple congolais. Les gens qui ont été tués, tout ce qui a été commis comme crime et des viols qui ont été commis sur nos sœurs, nos mamans, nos enfants, nos bébés en République démocratique du Congo, nos frères qui sont en prison injustement, qui ont été tués par ce système de Kanambe et sa bande, n'ont pas été cités ni revendiqués par nos frères congolais qu'on croyait être nos frères. Aujourd'hui, ils sont là, ils se sont arrangés pour que le système puisse être pérennisé dans notre pays. Nous disent encore une fois de plus non. N'allez pas nous demander qu'est-ce que vous proposez. Nous, on propose seulement le départ de ces gens-là. Nous sommes plus de 80 millions, quitte à nous tuer 70 millions et que 10 millions restent libres. Autant mieux vivre debout, mourir debout que de vivre à genoux toute notre vie. Ils ont chosifié le Congolais, ils ont réduit notre population à l'esclavage. Même l'esclavage était encore même pas acceptable, mais nous sommes aujourd'hui ils sont traités comme des bêtes sauvages. Donc on demande à notre peuple congolais, c'est vrai, nous sommes tous déçus. Nous avons tous échoué, on croyait que mois de décembre qui vient de passer, les choses allaient se passer, que notre Kanambe et son système allaient partir. Malheureusement, les choses n'ont pas été faites de la manière dont nous pensions. Donc, ne baissons pas le bras. Le combat doit continuer et je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne vais pas tirer sur qui que ce soit, je ne vais pas pointer le doigt à qui que ce soit. Nous avons tous échoué. C'est comme dans un combat, vous avez perdu une bataille, mais la guerre continue. Nous demandons à tous nos frères, replions, réfléchissons autrement, quelle stratégie mettre en place pour cette fois-ci attaquer. Ingeta. Ingeta. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Peuple congolais, dès Toloba qui tokuta na biso nyonso le 28, po Toloba non na bakor oyo asenko asali. Ata toza mukie, ce qui est important, message na biso eza passé. Donc na senko, na bango nyonso place baza ba yebi ke biso toza d'accord te. Alors bandeko place bozali bola muka malamu kutu tokufa que to vivre lokola ba esclave na mboka na biso moko. Le Congo nous appartient. Congo eza mboka o bakoko batikela biso. Tokoki ko souffrir tina niveau o toza na ngote. Douleur eleki makasi. Jusqu'à quand to banda kondima to compter ba mort na Congo? Jusqu'à quand to banda ndima peuple congolais a banda okufa a vivre na misère o azo vivre? Alors ndeko place ozali téléma. Combat ezalaka projeté.
combat eza eloko soki aussi otie mutu il faut continuer ti oza réussite na eloko ozosala na combat. C'est vrai, on dit pour mieux sauter, il faut reculer. Tomoni, salami, et sabiso, mayele, toyeba maintenant, qu'est-ce qu'on veut, et tozo kende wapi. Toza la pona fantaisie, pona et sengote, juste pour te soutenir, batou, après, babo kabiso comme des mouchards à jeter. Non, il faut toza la peuple, aza déterminé. Pour que des tina souka, to libérer mboka. Le pays est encore libéré, batou ba souffrir. Transition, signature, accord, c'est pour leur intérêt, na ba famille na bango. Alors qui va parler pour le peuple congolais? Soy biso toté limité, soy ngana yo toté limité, toté lema, to bunda pona mboka na biso ingeta. Journal lelo biso toyaki ya le 28 ngana comprendre te. So pe balali biso ba pongia ba bébé, naza ko comprendre likambo ngote. Na nina lo bandikamo ya ndeko na ngai ya mwasi alobi 5 na rassemblement na MMP soki MMP ya bajabulu na nina zongisela bango ya nobonga na comprendre te manda na bino esili Kabila manda esili constitution le biete manda boko deuxième mususu donc un point un trait ngana comprendre na tuna batakisa ça bino batakisa ça donc bovandinye Kabila donc apesi bino ba souffrance bino boza ko milela na yango na ba paso boza ko lela nango bozo ba kita ba ta passe tozo ko na passe pour yoate na inalo ba Kabila na minute oyo donc apesi bino biloko boza ko luka pona ni bovandinye siko na comprendre parce que pays za occupé na minute oyo pays za occupé donc bakanyango partout Rwanda bakangi mboka partout na minute o bakangi biso liboke basali Kongo lokola mwana popi bako latse bilamba lobi balatse elamba oyo lobi balatse elamba oyo menga na comprendre note on dirait batse bino bande moko na elongi bovandi nye oyebi ke bolali pongi bozoli ka kotela marisute bolo bate sikoyo bani basa référendum boye bayango bani basa référendum lokola neti sasu asalaki donc boya muke boya belé pona ye asali référendum donc batie pona troisième mandat avant na pona libela siko bino bolobi nini ba congolais boya msana ngapo bovandi nye ya poto bovandi nye bovandi bino so bovandi nye to sali marcha obi ke bovandi nye on dirait boko mi kilo bokasi ne di tolongi te po parce que Kabila saka wana zo konnie konyata biso azo konnie ko sala makambu na ye azo konnie ko loba non soki to telemi ako sala nenga lingi kana communauté boko landa communauté européenne et c'est la biso le roté biso mo ba congolais ne to telema net nenga sala na Burkina Faso na Burkina Faso batelema kezaki ba jeune batelemi bazumbuka na bango bazwiki ma bango na bavandi na président sika boko bino bovandi wabi ke bovandi bokontina bino comme banzungu na bino na mutu ne bo message comme banzungu on dirait bana punition moko bona mukili ba pesa bino il faut bo banzungu na mutu bino ba jeune na comprendre te faut botelema bobundela Congo na bino po Congo eza ya biso tokotika te mutu aso yango na kata mabona biso batikira biso ba koko na biso foto telema to bunda tito récupérer mboka na biso soki to sali bongo te Congo ekotekama ekei bongo bana na bino bako sala nini ba palestinien boko sala ba palestinien ne batelemi tilo bazokoba en génération ngana seki bino botelema boko ndiye ko bunda sino te Kabila afani libera ingeta Adekoba bolingo Baimboka Congo Ngonga Oyo le 28 janvier 2017 Awa na matonge il fallait tozala ebele solo na ebike moi découragement et continue biso mais bandeko il faut totelema toujours eli ko bate que ceux qui batie bino bimoko équipe poli dernier coup de sifflet là de bétamité tozo koba na bango bandeko bino mo moyebi senko babosani monseigneur Kataliko babosani prêtre Machozi yo babomaki babosani pe bamuzuluria mais est-ce que c'est normal
parce que nous appelons ça un criminel une année. Mais bon, l'exemple là, on a Gambie. Il y a jamais Tchaki Moutou Makasi. Bah, troupe est comment, quand on va Sénégalais, on y va au Kota à Bendani. Mais pourquoi MONUSCO est sur place et qu'on s'en nourrit quand même été? Résolution 2053. Et on va bien que MONUSCO, il faut protéger la population civile. Le 19 décembre 2016, Babomi Bato, MONUSCO est total. Est-ce que c'est normal, Mandeko? Peuple congolais, article 64 de la Constitution, et l'objet que ceux qui président, ceux qui individus, ton groupe d'individus, basé pouvoir dans ma casse, il faut que tel me la bango. Qu'on l'embate, peuple congolais, ton l'embate, ton tel me la bango, tito ko benga la bango. Et il faut que rassemblement dans la majorité présidentielle, et ça coûte une majorité présidentielle, pour mandat la bango, c'est Silaki. Majorité à l'Ukuta, alors Bandeko, il faut totel me la bango, ezala na mboka, ezala libanda, botel me la bango, totel me la bango, tito ko benga la bango. Il faut battre na balongwa. Volonté à peuple congolais zanine. Et ça dit que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila système na enyoso dégage. Kabila dégage. Kabila dégage. Kabila dégage. La souki wana. Congolais. Combat est une date limite, date de péremption. Là, on appelle ça date de péremption à combat. Voilà, que combat est sili. Combat est une date limite. Bon, le bilan, le 19. Après le 19, date limite à combat. Mais non! Combat est une date limite bandeko. Congo, wana titre ozwango. Combat est une date limite. N'est-ce pas la boîte ya sardine, bacheli yo date limite jusqu'à le 19 décembre. Combat est une date limite. Boye bango bochango na mutu. Bochango na mutu. Beba marche to sala ezana tina bokanisa kezana tina te. Ezana tina makasi botala bino moka ndenge toningisa ki mboka ana. Ba politicien bazala la kimba yaka na poto osani. Baluka ba combattant pourquoi? Bino mo bo sosola bo comprendre. To boye ba ke combat ezana date limite te. D'autres ont combattre jusqu'à la victoire. Yo aussi là nous quitter au bandi ko lemba déjà. Mais non. Pour lemba te bandeko. Bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mema biso likolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment Nzambe akopesa yo akorépondre yo